Bonjour, bonjour Bandeko Balandi sur le www.fimbonafimbo.news, ce site le plus suivi de la planète, avec votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ. Je reçois pour vous une fois encore dans le site Oyo, Fimbonafimbo, Chaka Congo. Chaka Congo Boebi Aza, moko ya patron ya Asbel, artiste à danger. Veut dire que Azalaka vraiment na souci pe na amour wana. Ya kolandelelaka oyo ezali ba vu ya ba artiste au cas du danger et lelo to komeka pe ko beta masolo presque tout mais na mokuse je sais que besoin qui son kaka ya pamba vidéo bomona kité na émission to sala ki na yoana mais cette fois-ci bomona vraiment son image ndenge marambo ekoleka kitoko. Bonjour Chaka Congo. Ah bonjour Abir, bonjour. Bonne santé. Bon nangolo hein, nangolo nous a biso. Chaka yo la fort. Là la bonne. Là les gamoni. Là les gamoni. Ok, merci bien, merci à Adel Djogo Bagou Donzé, merci à Clémence Clacla, Motema, il y a Louis Van Damme, les grands collectionneurs d'Afrique, merci à Jimmy Belao, merci à Alpha Ladis, Nadurban, merci à Given Imposa depuis Afrique du Sud, merci aussi à Pasteur Terminator à Paris, Balobi Pasteur Terminator au Royo Kalibanga veut dire qu'il faut ça à moi quelque chose, Given Imposa en Afrique du Sud de la part, il y a Crisco Louvandi. Mais, je Chaka Congo, tout le monde peut être solo concernant où ils allaient Kokodioko Ouazali moko ba grand artiste et comédien au lelo na état Ouazaleli ezo sala vraiment pas si ya trop na batutu ba Holanda biso na monde balingi bayeba abunga ki comment au moment où batu ba pesa ki ba mbongo na bango il paraît-il que bozala ki na hôpital et comme matina ba état wana yoza artiste à danger Holandele la bango bato batinda rapé ba mbongo pona ba soin ya ba artiste yango bato ba yebi ke non Chaka Congo oza mutu moko oza sérieux so mutatindi mbongo na ye et komaka ba témoignage ya bato eze belé mais comment se fait-il que non Kokodioko akoma tina ba état ya modèle wana? Bon en tout cas merci, il y a question bien tourné vraiment que Mira qui kanda Osbourg merci Mira qui kanda Osbourg Allemagne que ikaba Kokodioko tout ça sérieux parce que les gens bien la mbongo mais effort de ça la kawana que lelo yo yebi Kokodioko azali asala kawapi yebi asala association ni azaba musana salaka yo ndimi abili lelo si Kokodioko kufa ba on ngana pousa wana po yi be mbongo ba gauche droite non abili moko ndingo saba émission la bino bo pesa nga merci. Il n'était pas en danger. Même chez les autorités, même chez pas soldat, pas docteur. Peut-être que vous avez bêtise et sur un motema. Que vous avez dit que vous avez dit cette association et vivre avec la contribution. Les artistes, il y a une association artistes en danger. Il fallait la soutenir par artistes. Tati de l'eau, balamutu walangai et koufilanga nani na matanga tati ya BCBG. Tu dis comment piéton. Est-ce que Kolo orchestre wala JB pela 5 mituka? Ah Chaka Congo zota oyo kunzo ke faina ngwe na parking ke fango ebele. Apeso elote. Na lobby na yo tenga parce que je marche de moi de remia. Tout ça que na matanga ya nani ya cellulaire. Na ça qui m'a commencé cellulaire, c'est moi. Qu'est-ce que tu m'avais demandé tant que ça la arrête tout qu'est-ce que tu te donnes? Qu'est-ce que tu te donnes? Qu'est-ce que tu dois profiter au pesa on lo bango pe na bato ba Holanda. Non. Et puis que l'artiste congolais dernièrement, j'ai affaire avec les combattants pour faire la Fali. Est-ce que Fali bana yé ça dunga Chaka Congo, il y a la plus à tambo de pamba. Zomba na sala ngo ngala ngati basa l'artiste. Ngati artiste qui veut na moyen. Mais nzamba pa nga ba moyen un jour. Feza d'Allemagne Feza awa zapa mutunayo anise nangiri veipe ngiri tout veipe ngiri ngoto veipe vraiment que les chonoka ça passe Kokodioko nga yango moniki nga na remisa mini ba diaspora di batu mungi bana niveau ba mayele mais ndenge ba français ba baka les artistes congolais ba siaka et sika di ba fandeli c'est moi tant que on va marier ça na ebisa yo tout ça c'est pas chez moi ceux qui ba ni ba document na relaxer au camp bi yo sur ça que relation na finga ngai
ce que papa le tout masimaro to papa qui a mangana ma tête to jibem piana to ko felo mi démarquer azane ka ni boîte bandi baba toté ils ont pas ba yebi que il y a un garçon un homme un monsieur ce ko ibutu moyi ngazo naza ko avocat les avocats ont droit de honorer na bango mais qui me paye Kofi bana bakanga Kofi ti ba musique Kofi na makala j'étais là en retour Kofi pengata mai ko la pesanga mais ça pour na mbongo te mais les gens ba ngo de tourner babé on vision ngai ba salir yango na buzoba yango Sandra Bumba ale Bumba suba yori kambona ba se vanta mokete kokodioko batinda kimbongo yango mo de conseil kokodioko na CNPP Abir, les lots aider bateau, la vérité. CNPP ça coûte cher. Bon, on va se dire mais tout ça, il vit pas. J'ai vu des photos. Mon aki, Ndengeto, Kendaki, Koufou, bon, les photos tous à Kokodo, la Kingaba, titre de la CNPP. Mais, suivi. On se souvient de ça, ma casse, pour la famille à Kokodoko. Hier, il vit pas le lobby. Moi, je crois trésor, je crois, je crois comme on a dit. Il m'a dit, lui, ah, tu peux avoir un respect. Ce que j'ai fait, ça, ça, apostolat. Ça, il y a bon Zambé la 4, 100% Zambé mission Noka. 100% nini 100% Zambé, on a mission Noka. Et bien, mission Noka, on a vraiment. Est-ce que Moutoloko, il peut bon Zambé, peut Tambola, non, peut Marapi. Maintenant, il y a Abiri. Kamwa bataki na zuwa kasona mutanzambe te ndese balekanga kala parce que taka bayaka musumoni bayaka bampuku moni mpuku vraiment zoloba mpuku bon nzambe ça solo na mona nzambe solo parce que monde artistique c'est là ça te habite et ça la musique chrétienne ça va comédien ça la musique mokili et ça la passer ça ta est là vous comprenez bato la biso ba kolinga biso jamais. Parce que notre vérité, ça blesse. Toute la vérité n'est pas bon à dire. Mais quand on la vérité, je suis leur ennemi juré. Kokodio, quand on a CNPP, tu me remercier. Honorable Edi Mazik, tu me remercier. Vraiment, Michono capable. Et arriver à une déni qui est non abîmé en hôpital. Non, CNPP, ça coûte cher. Qui ça va te pour la vérité? Qui ça va te bomber à cher? Il y a cher. Mais évidemment, il fallait, là où il travaille, il va se relayer. Parce que ce n'est pas toujours tout le monde d'apporter. Non. Il fallait là où il travaille, tout le monde a RTNC, tout le monde a raté. RTNC a joué en charge. Mais curieusement, on a le côté parce que c'est un dap, on est droit de but, une famille qui a une église. Dans l'église, nous avons mis Maya, nous sommes sur la Nzoto. Nous avons sur la Nzoto à Sundoli. Dans Sundoli, là, le 4e jour, nous avons communiqué, nous avons récupéré l'objet en tout cas, doit se retrouver qui est dans la commune. Nambinza. Pour qu'il y ait une église. On dit qu'on a dans ça, il faut ça, il y a une la famille. Oui, l'éducation famille parce que c'est louche que quand on dit vraiment que ici koyo a changé peu de mémoire et ma casse ça vraiment ça sauté normalement il fallait mon bien que ça en Afrique du Sud. Mais est-ce que l'artiste étant artiste qu'il était l'artiste calé saï tout le monde a gaspillé bambongo par-ci par-là na ba boîte de nuit ba mambe ba cause attend moi soutien te ba s'organiser ba soutenir artiste. Non en tout cas après saï et sobé na musuku na shaba kuna na ba isaki maman moi c'est Chaco à la mais on ne sent pas la compassion. Il y a des artistes qui sont parce que nous sommes à Beli. Même visite à Pamba, mais Korodio vraiment carrément tout mal fait et t'abandonné. Et t'abandonné et lobby Chara Congo. Merci, mais Chara Congo, tout ce qu'on traversé, toi dans le mois de janvier, qu'on traversé période Oyo.
toyeba kobungisa moko ba grand artiste chrétien na biso sœur Marie Misambo dossier o créé lo ba problème ebele na frère Patrice Ngoy Musoko ainsi que na batu mususu ebele mais to remarquer logo moko tombo ya sœur Marie ti lelo ba sala ngote comment Chara Congo ba sala ngote comment et puis to moni absence ya batu ebele kuna na cimetière lokola bato ebele babande kotelema ke non Chara Congo azolia mbongo tomonaki bamona na yite ngala Marie Misambo nga leka mbongo te ndeko na ngai asa danger bandi ba 2006 10 ans ngoyo somo baza ne preuve chako nano wa sango tabir bakaki chako na parquet nini boy ba mbongo bakanga wala ko ba $50 ba $30 tout ça ma action présidentielle tout ça action ya maman Olive tout ça action ya papa Mozito ya Kimbuta ya on comprend ça que l'argent l'argent tant que ba raté na pesa moi information ya papa Wendo tango akufi bane batambola kitambo luka pe tombal mengala keleti na Braza et pas ya mécène mo bien Kaile Inga Kaile Inga le Copperfield d'Afrique naki na premier mutu kwa ngana kuba Kaile Inga na Braza à lui, ils ont $15,000 pour qu'ils soient en tout cas. Mais il y a des dossiers. Il y a des dossiers en Gadadia, na Papa Wendo. Abisha pendant entre Papa Wendo, Ngadadia, na Mutuka na yo. Yo pour l'année. Ngana pour na sauver vie à Batu. Pour Batu talaraka. Na sauver vie à Batu. Nani témoin Zaraki de Kunayo à journaliste na 24 15 bidonga papa Kaile Inga to ça la mozole papa Wendo aka moi on a salaka na mikumi sakate mais un jour on a kozalaka te ba to saka na mutu moko bulinga parce que je ne serai jamais aimé si 1000 personnes ne sont en ngangate kaka une personne balinganga ngai répondre à la question à tout nous ya Marie Misambo ya ngo kende Marie Misambo tanga kufi obino tant sur ma besoin de dans aventure ngabi Marie Misambo fait passer jamais Marie Misambo tant la répéter dans cette association rien Marie Misambo peut tant Marie kufi to benga fait participer mabuso mula tant musu foka ça so ga lelo ya nde ba bangi fait partie non le moment est là. Tout de nous sera buzoba, tout de nous sera bavir, tout ça, man a cada mise chrétien. Yo zaki na batanga de ningonde. Akufila kidani mwana de. Et je m'ai fait passer kuna. Mais yo musana nzambe comment muninga na kufisi mwana mobali okomate. Papa diseke depuis mbote wa mulumba. Bien mobutu. Estimbate mitanga kufisi mwana mobali akitina na gwari utata ndeko na ye mobali. Non, bang ninga musique chrétienne bazana inde bana bolingote. Yango tango mama Sofia kufaki noko dudu azali noko ya Marie Misambo. Na mutolo baka eza boloko abir. Mwana bando ba image bo sala kawe. Baka on a parquet au kangayo parce que les épreuves sont là. Legina mutolo nani licha chombo abika Kisinjora, Sara de Kunta, Mosaka, Bakama, émission sur internet. Autre baka o eza boloko. Les lones le baka fait passer par ce bande qui m'a parqué à Funinga Bakangai. Mais ce que je dis c'est la vérité. Grand la consacré. Noko Doudou a joué appareil à ses mêlés. Papa Patrice, maman Koufia, Nzama Zolokum. Papa Patrice, bon les camapé tomber la Marie Misambo. Yo chance to enregistrer maloba wana otanga mwaki bulinga na famille azongi saka mbongo mutu na mbongo nayi soki mbongo za utaki Japon ayebi adresse soki mbongo utaki pa Sandra Bumba soki bishite bidarani soki mbongo utaki na Pekin ayebi baba na ba priya western ndeko na ngai fait passer félicitations mais bien ngana féliciter après Kassavou c'est fait Patrice il faut dire la histoire na histoire tant autour là-bas la classe na zongo saka mbongo matanga bato fait Patrice azali vraiment félicitations que surtout comme le niveau on a Congo changer parce que bangi ya ils ngate yaki mbongo ya tombe Marie Misambo na ko bulinga la famille na zongo samu mutu na mbongo na ye je sais que au confirmer biso ti le loti no basali Pierre Tomba la Marie Misambo te je sais que il y a déjà l'arbre basali na mbongo basali na nzambe ya mbongo te wana za ya lisumu basali na nzambe za mabonza bazwaka
bazwaki mbongo bango baliaka te bango baliaka te bango contribution wana baliango na cadre ya mabonza te non bango baliaka bazwaka eza mabonza apesaki na makambo mari lingala facile c'est yo tuka habile bakaba aider te vous comprendre bango baliaki te tala bango bazwaka eloko mutu te bango bazo baliaki te bazwaki mbongo ya Pierre Tomba na Marie Misamba bazongisaki mbongo parce que le AMCC wana les ont incriminé fait Patrice parce que c'est lui le président baki libéré la côté de l'organisation parce que azwaki idée la zongwa mbongo parce qu'il est en tête il est fait association parce que AMCC c'est l'association donc dit nga sans danser parce que ça danser Chaka Congo alors on a que impresa de Kolondombasi impresa Kolondombasi makamboyo papi maibelanga yo bakaye papi maibelanga faut que empire basket kana Rwagading 117 ba keti oya solo yo ko utaka États-Unis ba chijoté ndeko nangai likambo ya ba musique chrétien eza mawa même batu bakendaki kuna na cimetière babina soni na mawa tombe ya Marie Misamba donc ya Rochero tabula ekutu ça va mais il y a Marie Misambu dégâts. Bon, c'est quoi? Tout le monde tout bit. Tango. Noko Doudou ayoki yango, noko Marie Misambu ayoki yango. Il y a fait la fille du site. Papa GG, papa GG. GG bien. Nan. Papa GG. Ndekora ba Marie Misambu. Il y a Marie Misambu. Akenda que ce soit fait Patrice. Réponse on a yebisi yo yeba zoara yango. Yeba ribe pida risaka pe maloba wana. Zompala bien. Yango monike famille beko décider ba travailler na José Nzita so ko comprendre que bazali beko zo décision ba travailler na José Nzita ba sali si Pierre Tomba na bango ngape so qui peut de na ba TV ba ninga pe ya Marie quelques musiciens que ba homme de Dieu o bango ko bakisa na Chine Pierre Tomba mo kitoko siko tango batindi ngango na Facebook na publier yango le jour dans la télévision na écouter la série coïncidence na kutani fait José Nzita na papa José na Karibu biso to yebi oyote oya biso to mona na Facebook non ba yo à Facebook te Facebook ya na Chine ba biso oya biso to posons le 28 oyo le 29 conseil za kuza sukona biso dans José Nzita to bien na station na New Plaza papa Sony makamboyo za Sony c'est bosuka kindenge Sony ona okina makamboyo mais na le monde qui Marie Misamba zambo azaki vraiment sainte azaki mona nzamba solo alors maintenant na bien une idée lokola oya Chine na yete ba changer la facette hein ba luka ba buka ngo ba changer facette ba cha ande chan mombaya entre des baba et des chabab parce que ba rotika ba boka loka wana te mais c'est révoltant Abiri c'est révoltant toko senga na AMCC bazo courage bazo ngisa mbongo na famille ya Marie Misambu zopanda mbongo kufa e pour la kanangote bazo mbongo wana ba ngisa na famille ya ya mwasi ba GG ba désiré il bazo ya babuso ba kwa ba lo ha mwa rubrique moko ba limbisa bango ketala mbongo ngo ekweki na se mbeto tozongisa mbongo yango monike biso soki AMCC azongisa mbongo wana te kufunda AMCC na acte sali d'abord ayokisi bana nzambe Sony bana nzambe basaka bakambona te mais ozo condamner AMCC na nini kasi bangonde ba organisateur ya matanga qu'est-ce qui sombe bangonde ba organisateur ya matanga organisation simbaki te organisation ko simba jamais parce que Marie tant azaki na cercle wana azaki na kanda na bango parce que yaki était ya sœur Marie ya frère Patrice wana bozoloba siko ya papa na biso PDG Michel Adiluya tozala ki na tomona ki opé parmi pe ba organisateur boyeli mutu cercle ya 9 ans non Michel Adiluya c'est ya Sony ya bino bato ya presse parce que moni que N salamaki to comment na bien ko to sa Marie Misambu nan tout ça Marie Misambu wana lokola et commune wana yango to lobike fait partie de misanga eza na ndenge mabete avec beaucoup de respect moni que faut faire ça musala nzambe bozo courage ba ngezongisa mbongo na famille
so bozongisi mbongo wana te biso tokofunda bino épreuve ezali ke mbongo ekotaki mpo na Pierre Tomba na Marie Misambo ke yango woni ke abili bato apoti bacomprendre bia yango balingaka tiaka Congo te wayebi ke un jour ekorevese lelo erevese ti bakimaki ngai ndenge opa mokonzi alobaka luverité yaka na escalier nani na lukutu yaka na ascenseur yango ti bakimi bango bafe croire bato bango basaint bango bayaka na likolo bakuta bazanga sa maternité bakuta ba nzambe direct bon bango bakomi baporte bakomi bapaster mais en tout cas abiri bozala na courage neti ngai na otuna yo yo kende kolonga émission yo luka fait Patrice ke tiaka Congo alobi zongisa mbongo ya Pierre Tomba na Marie Misambo na famille na ye soko ozongisi te bakofunda yo kende yebisa ndenge wana. Ok, opesanga numéro na webisango. Mais ve cher Congo tozali no na morgue na matanga ya PDG Michel Adulu ya question na me repose en paix. Makambo tomoni na yo pe parmi ba organisateur soni na ndenga ko sarana te et puis ba musicien pe ba ekité. Boyebi ke bien mutu azalaka mulai boyeli mutu cercueil ya bana 9 ans. Et puis caleçon pe par rapport à neponga na kade to ando yo kara. Ouais ko quitter, veste ko quitter. Finalement et puis corps elongwe na morgue 15h sur 16h. Omoni amoli mabasa apeso mbote pa ozali. Zama mingi. Ba journaliste bolaxi motema be na bino N. Papa Wemba. Même on va connaître Papa Wemba, Papa Wemba ti ba quand même. Mais ba journaliste na mona kita banderole mon côté hôtel chaîne tel organe de presse dit à Michel Alléluia. Le basali va rendre matanga Michel Alléluia. Ngaza nda ko contrôle. So moni ba che bon te sait que quelque part pas ala qui rankiné. Non. So buta kofi Wemba be akine aki rankiné. Mais fallait rater la chaîne mususu to mona ta moi pause ya ataba 1 minute de silence. Ah, ndeko nangai. Botika tata bataki de pema. Et la bolagisi soki zaki mbongo boka. Oh chef l'état pisi mbongo. Pour moi la comité d'organisation presse pour moi na wana. Mais bino presse beaucoup fisi commission de presse zate. Na remercier. Biso bato internet na amour wana yango to yaki. Limisa ngai. Yango na okende wana na remercier. Ni n'était pas presse internet. Ndeti oki sona ni na morgue. Pas même de 100 personnes hein, que Michel Alléluia ça m'a dit en réflexion yango papa Pierre Mpoutou hein maman Ponchalanov que Arsène danger bino bata poto no valeur nango mais na kisasa wa ba mona ngo loko pamba mais chez les autorités to ba responsable to ba popito na ba parquet sika ba ebi non et loko pa ngo valeur yango Michel Alléluia en tout cas kena mokili vanité de vanité avant de la gare hôtel natali mutukana yo kitoko autambola ngo na parking abi biri za mamingi mishonoka Sandra Bumba na Lili babi gatiki pe nyongo na grand hôtel bantu wana ba famille batonga na kota ngote ngana zali oyo nezi ba mari je maîtrise ça bien tant que kinani ba pas des artistes et sika na biso so yo leki wana et sika na biso autant zo benga ngai mona dulunga frazo benga ngai. Il faut tout ça mon anniversaire papa na bango sikana mais la place est occupée par les sponsors mais nous les sponsors bato bazawana bazana mikanda moko te vraiment que bati congolais ama mingi que biso ça makasi tout le monde ça continue on va demander aux autorités du pays va déplacer pas des artistes soit que na Congo central soit na Matadi soit na Bandundu soit na Katanga pour na bango dans valeur sur la commune parce que si kawana bit ya batayo ba commune wa linga place sur marché et to remercier commandant ya disika funata ko mukana bengana ki bata internet sika wana mais vraiment que ça se passe mingi net dimanche passé fait ça là fait cet tampon love salamité lundi fait ça beta conseil Marie Misambo beta magité il y a Khaled Jeff il fait à Lelo il y a Dudunga Fura il y a Abeti Masikini zo mona que aimer les années pas fait partie swana nzoka eloko o vraiment ba association lelo habito ba vérité bana Marie Misambo kufa amese c'est ça non mokoni est-ce que association ko ezaka pona matanga kaka kana matanga kaka oya mbongo ndo mundi basale réunion mais jour nous vivons to kutane ba droit na biso place ba ninga na biso tabule de son vivant ibisanga tsaka Congo ngwana kufa ko tsaka Congo ngasika wana te ba kusubira Congo ngambe allez voir place wana ils espace sacré ils place moko ba kusaba kambo yo wa mwana kisasa kena salle de matière match ezali
nani na strofal match ezali eloko ezali mais bayeka pe ba artiste be ko saka ba artiste nzo ba artiste ba bosa ni ba konzi oyo o ba sa ba mbona ke ba bindaka bango ba yebelaka bango vraiment que maman na Bevinda maman na Shekina doit passer que ils a passé mingi na makambo oyo ba konzi mbo sa la biso mais en tout cas révolution qui te fait ça là fona la musa artiste bazo comprendre rôle na bango te biso ko changer mboka oyo na minute mais lokola basi balemba na bango na bakimpiaka ba combattant be odimisa biso pena no conseil zonga ba mission azokemba wa bazokemba bozo ki on ma papa na bozo mo ke bato na des artistes bazo benga artistes so ba bele su musique kaka plus ba su ba ndeko bango bazo ndebe ko bete personne si bazo ki maye ba ko bete sika wana te mais de toute façon abiri que basi congolais ignorance ya totale. Ça total yango vraiment que mira kikanda mais sindenge nzo de zongi na osbura Allemagne en tout cas na yebi que papi ma ibelanga parti chaque sebas na États-Unis moi na Caroline du Nord Karim Asong na Canada en tout cas papa azobunda tokolonga kaka. Ok, merci bien cher Congo. Tu as des questions pour finir cette émission. Question mon roba tuni biso ba ebiso tout nayo. Pourquoi on s'est ridiculisé ya kokende pa ya Karine Mokonzi à Melissa yo biberon. En quelque sorte au jouer rôle ya Weranson ndenge héritier zo Melissa papa biberon. Non. Mino za mso boye barate. Ngana zali d'abord artiste. Minga beleza mso ya bango te. Ngasa acteur. Ngana ora son de jouer baba kibebele. Baba manda chante ba dezimbo surtout na profiter dezimbo ça de prouver a tout bon sa maman na ye. To pesa condoléances. Non. Ezaki lo mo clip, na jouer rôle mais quand il a olisa mbango abimisa non. De toute façon, ngana muta polémique te. Nga wera son c'est le premier partenaire na ngai. Et il dit à moi na ngai, na ko kota biloko ndenge na tête pourquoi que bon, il y a des choses tamuzo lelo et sobedo ça journaliste na ba scène naie que bana ba kon vouloir non à part je suis un artiste ne mi koko la petite dans le bembo ba mo zozonga déjà mais ya que Karine Mokonzo Melisso Biberon mais ezaki scénario o ça le scénario ça m'a mais bon je crois ba mo ba yi choka mais mo so ba kenga ça dit artiste ça dit acteur ils ont pas dans ce jeu ba film de ça on veut rebeller na ba artiste mo so jouer ba rôle dans so peut jouer rôle moi na mosala ba je chef coutumier rôle ya quoi faire ce qu'on passe le rôle mais Karine on a un bon intérêt dans monde qui va longuement on clip c'est ça le problème. Merci bien question monsieur Souyassou que tu calibiser retour na yo qu'est-ce qui se passe entre yo na bato poto pour na Fally Ipupa. Bon au départ na bisaki yango ti na bisaki yango mais au fond là qui on bien non na bisaki déjà que Fally azali artiste assez en danger bit principal nango pour défendre tous les cas malheureux et pour la milieu culturel. Ce que vous avez champagne, vous avez bien wapi, vous avez pointé rien. Mais ceux qui vont toucher, même quand ils volent, vous avez un artiste, ou un artiste belli, vous avez un sac d'intervention. Kofi Olomide c'était même cas. Parce que belli, il y a la première Kofi, il y a Kofi en danger. Il faut aller faire un danger dans Porto, mais et ça conseil au plus na Fally Ipupa au moins les gars va combattre wana tous les camons sérieux ça les camons qui toquent en désordre il faut un mémo il faut malheureusement papa tumba simaro ba kamwanga na ba bojaro mbenga ba mbiaka ba ezo mpanda ba yolo ba tantu mai ba kota les camons wana to sur la baba ndeko na biso ça qui to côté que 40 mètres ba beti ba combattant net na pesi d'abord comme on a eu na maman ba betaki wana nous sommes des Congolais c'est révolu bilo kona to sangana tala lelo lobi ya 19 on a qui ba bomaka bana ba ta ko 19 et ce yo waki politicien moko akilota la famille wana et ce yo ki politicien moko akenda ko tata pa bakenda ki ba peut-être comme qui gelor o abumaka wana ba tata frère la pamba. Donc attention aux artistes, autorité, politique utiliser biso. Toke ba lelo kwana. Tikara art na yo, artiste na yo, art na yo, beli concert na yo, on doit
c'est parler entre nos frères combattants. Combat bazo bimbunda, ils apprennent bango te, mais ils apprennent bien à Congo. Bango bazali plus informés que nous. Marambi zo mona kawa, biso bi TV la biso bango vérité te ngai. So bi vérité ba bloquer monoko. Donc pour bango mona ka marambi zo tout. Bazo mona qu'est-ce qui ne va pas? T'as l'autre remercier que à partir il y a chaud qui va combattre sur la politicien. Tout le monde a changement. Tout le monde a changement, va changer zo ya. Yango fali pour en tout cas bon. Ngai na konana qui est que ba pays si musique na poto. So ba kolo isika ba boyi. Tout sur le dialogue va bêter. Il y a un combattant. Tout le monde a culture ya babikol mususu congolais au départ ça mutu malamu ne de grand anisena kawa mutango ya watu la vie safu ya ngola te so safu photo tozo nga liboke tata bo moko ma bilongo buta sana ma bêter papa il y a des choses buta tikira kibiso to récupérer ngo on doit récupérer ça et ni wana et yo ya bir yo baka mbeli mutabeta mwinga mbeli alaka la kisasa bitango ba afdel yake ya Rwanda ba yake bali ba kitire ba ya mbeli mutabo pa mwinga mbeli en tout cas vraiment mais maman na biso papa Roger vraiment que c'est na Suisse en tout cas pas swing piso de Lausanne na bossa na en tout cas soutien na bino que Congo 2007 qui vous s'empile fait ça là-bas. Merci bien cher Congo. Nini batbako ko retenir na onion surtout autotiko sur no pena information to pe message nini ozanango okopesa na ba o tout bazui occasion Rolanda biso. Occasion na profiter ko yebisa o balanda biso vraiment que bon me retenir à sans danger c'est la seule association aux tous les artistes ça la pour un bon côté. Au moins même na makambo ya inane ya mari misamu to se tufaki biso mokona ba misa mari misamu ba misa mari misamu ah vie nzo kozaka na raison na yo ngabi ah monde bakosa kibino ne ba wemba yemba bakolo matanga batikali biso tikali bo ba na mbongo bakei alors le matanga ici la rambango pas bapaya mon ngi me fay Patrice na ba bandiko amisi ko mari misamu ngi bango to bakela bango bazare baba bapaya na bisa GG Désiré ya moi si bobanga na bino Patrice ils ont pas bien bon répéter que Marie Misamu reviendra Marie Misamu est parti bo senga mbongo na bino mbongo wana ya mbongo na bino ils ont pas les mbongo na bino bo za bino complexité soit tse ki godo bo benga ngai to ke no senga mbongo na bino zali mbongo utaki na makaba Marie Misamu ils ont pas alors pour de ça le 28 tokozala na inauguration ya Pierre Tombala Marie Misamu au famille asali ba je dis aider bango pour la côté organisation le 29 tokozala nous place wana wana tomeka ko kanisa ndeko Marie Misamu na bengi Baptiste ya la mokili ya la nzambe tokutana to honorer maman na biso maman liaki biso mingi. C'est le regret que le 16 janvier artiste mokote akuna vraiment bana balilaki mingi mais tout comme ça makas to encadrer groupe wana ba mukembo ba conseil parce que c'est mémoire ya la diluya etika na Mirador c'est mémoire ya Marie Misamu tikali na groupe na ye ba oso nzembo na ye l'artiste ne meurt jamais numéro contact de 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40 bobenga bo soutenir quand ça sans danger kokodio en tout cas to surveiller il faut à l'hôpital il faut à CLPP na yebi que bo soutenir ngai bo na kabiloba loba wala so na biloba loba wana les artistes vont souffrir vraiment que Messabir internet ceux qui binotent ne va pas comprendre Dani Bokombe tsunami mboli sikozali que bato vont comprendre l'état tout le monde là kitoko c'est la diaspora oh ça c'est Kem Kemusa ils ont pas de monde que oh Salim au veste vous t'es pas vu Rambo tourner dans le clip non oh ça c'est Kem Kemusa Kem Kemusa l'international 18 pays vraiment remercier kanani amuli mabasa ça c'est Kem Kemusa oh yo awa c'est Salim Okili akoma passer là na se wana mama Bevinda Vemba
maman la Shekina zopana ba soutenir oh ngana so so na mbate même soki na soki même pour mes ali naka ba anise feza kutu feza soko ya mikolo yo nazo ba nani feza zo ya mikolo yo na kozela yo vraiment o abenga ka impresa ko ndombasi il faut vraiment que namone que ça va quand même maman Anne Kalamba itolo nase voilà oh tolo nase de maman prière en tout cas yo pe musangai tolo nase yo no pe musangai no pe maman Anne Kalamba itolo nase Patrice zo pe musangai mama fait Patrice bon en tout cas de sugisi fait Patrice tozela yo le 28 na cimetière ya Négropole. Est-ce qu'Aroya? Ah, des points. Mais il y a ça, ça, la musique qui était des points. Il y a autre chose là, fait passer à Yebi, le Banzambe. Et là, cela fait partie. À Zong Simbon, on a eu de Manianga. Il y a solo. Il y a eu de Manianga. Il y a eu de Mayombe. Il y a eu de Papa Bilolo, en tout cas, fait partie. Il y a Bengo Lelo qui a beaucoup collaboré ensemble. Là, tu as sa comité. Non. Tape Hassan Danger, Nathalie, président de l'association. Mais, le président, mais Abel Diora. Non, là, bien. Soki likambo ezali tosangani mabeza te zompana menga fait partie ti yo kende yebisa ye ke fait partie tsa kongo tininga pana yo asenga pardon so asenga pardon nakoboya te kali mokonzi yo senga frère Patrice ana pardon na ba RTNC balakisa non fait Patrice Chara Congo obi comment ko sabatuka boyo fait Patrice amcc wana za association moko batelo kuta babimisela soki Isaac azali na ye soki journaliste akobimise colonel na ndanga fait Patrice zomona omone bato ne basakana bato je livais te tsamba alors ngana na fobe fait Patrice système na ye hein fait Patrice trop orgueilleux mais moi na nza orgueilleux ngana zela ka pardon mais papa tcha Congo yaka dimanche à l'église là c'est mon pardon na ko kena ça la témoignage zompana kani mokonzi ngana to bebele makasi mais tango fait linga Fabrigas alobi papa au moins na yo mais non fait passer mon frère azali ya partenaire de la forêt wala sanga ilamba yoshi ya mamoto ya liboso la ville de la forêt zompana fa même respect mais asa l'effort asa musana nzambe alongo na nzela wana za kitoko te exemple kozomisa mutu mbongo adresse ya en tout cas na bonzambe solo en tout cas vraiment que namoni que merci à trop. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Adèle Djogo Bagou Donzé, merci à Clémence et Clac là Motema et lui Vandam Adèle Djogo Bagou Danse bon because ozo yamba so téléphone la mutonga pire Adèle Djogo Bagou Danse te ya yamba toujours opérationnel éviter bon ya mutonga pire vraiment que merci busy bita dani sanda moi aller mon père ko rambote que asanda de soutenir rango kokodio c'est le moment parce que on va voir image pan de kunayo Ivipan il ça makasi plutôt que ça émission oui to kita parce que film na film to travailler pour une exclusivité les lobe film banani ba ya Marie osaki makamu simu ko na le 16 février ya Marie na tombi na Lili ya Marie de to gagner ba Maroc lope ya Marie to gagner ba Ivoirien yebike okele pa nzambe waki musala nzambe solo batikala bazokosaka biso na kozosa mbongo ba adresse auto yebite. Merci à Kishinga Mpemba Ntunga Likayabu depuis Kanfoufou. Merci à Guven Mposa depuis Afrique du Sud de la part Crisco Louvandi. Merci à Yawili Moucheni Lumière d'Afrique Porte ya Congo Yawili Moucheni plus 243 Balobi meilleur partenaire. Je veux dire qu'il y a Willy Moucheni, merci à trop, merci à Jimmy Belaou, à Carlos Kabasu, merci à Papi Kelly, Angèle Moussoaili Makizembe, merci à Nanou Bassende, Tiffany Mokwa les Nazaréens. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de l'ACA? Il y a un film, fait passer ça peut donner des réponses oui je vous promets que dans la semaine on OK Castro Massidi tozozela bisonoka akede pas fait partie ça veut donner des réponses habita Congo lobi ke abenga yo oloba ke mbongo sosa mutu mbongo na yo otundina sali pie tombala ya libino to binote vous avez pas so ba ngana que vous droit de réponse et pas fait partie là je vous promets. Merci à Nanou Bassende, le bulldozer Jérémy Ngoumbi depuis Afrique du Sud. Merci à le fidèle de Weranson, le fidèle de Papa Chéri. Merci à Nick Bilonda, gérant Lil Jack. Merci Nabino Tou Obolinganga Mingi, Jolivette Tamba, la française de Bordeaux, Balobi 6 fois la baronne. Merci à Karine Mokonzi, la baronne, Balobi fille au Mikolo Zongi vierge. Sur la besoin de la Karine Mokonzi, faut nganalia la rango. Mingero Bezate, merci Crisco Louvandi, Mobile Mbebo Rose. Merci, restez toujours branchés. Bye, au revoir.